Nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi napesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino mpe etika ete kimia ya nzambe tata eyingela omabotama bino tokofungola basango ya mokolo malelo na mansoma koleka na kati ya république démocratique du Congo pamba te tozali bongo kokende na mwa ntango ezali mabe Congo ya biso ezali bokokatela boumbu bitumba bipai biso bagrève makambo mpenza oyo elongobani te kasi bayeba kongomani balobi bakolala mpongi te mpona kotika ete ekolo ya bango ekende na nyamunyamu yango wana na kati ya sensibilisation chaîne na bino ya libération na molobeli yango océan de la presse na kabuya balalaka mpenza mpongi te mpona kosalela bino mosala mpe kointerpele conscience ya bali kongomani na ntina ete batelema bazwa mpenza mbako ya kolibere bongo ekolo ya bango tokosolola tokosimba mwa ndambo na mwa minute moke oyo bapesi biso na régie kasi matondo makomela mpenza bino banso bisika biso ezwami bino bosabone massivement bopartage l'émission bolaike botya bacommentaire basuggestion mpe bajame tobunda etumba ya bavi na kati ya chaîne na biso océan du Congo pamba te ezali chaîne moko oyo elobelaka bino bosolo mpe ezali chaîne moko oyo ezali kolongola bakongolais na kati na kobanga to mpe ya koboya koloba na ntina ete ya kokana biso esengeli biso nyonso tozala bongo misoka yango tolobi ekipe epola te na États-Unis Amerika nzamba pambolo na mana nanga na kunyadolanga kilame jedeta lotaki otumakane kotokoekolo eva mpekato na akene mpona nini te mwana mare de Bruno na mosala azali kosalela biso ya kitoko ya kopartage bémission nzambe apambola mwana mare de Bruno na Autriche de Bruno mwana mare ya océan de la presse congolaise mpona nini te lik makanaki prisonnier de Jésus JKM le number 1 na océan de la presse congolaise tobunda etumba ya bavi bamama ya moto mojali moto mosimami te etumba ya Congo seselefe ezali te yango tokobi matondo na yanga mokonzi na Angleterre abitaniela ngenda kabu ya l'homme puissant tobetana lisolo oyo ezoleka na kati ya UDPS tolobalo makambo ezoleka na UDPS base bazali mpenza ya kotomboka mpe complot oyo ezali kosalama bato ya UDPS bapomoli yango ngai yangani te océan de la presse ngai nazwaka kaka na memeli bino mpo motu na motu ayeba toka bandeko ya UDPS basanzi Félix Antoine Tshilombo esengo na biso bakongomani ezali parceke tolingaki ete bato ya UDPS bacomprendre ete mwana mboka Félix Antoine Tshilombo akosalela bango loko te atako lelo bakoloba na ntina ya kabuya bakolongola kabuya te mpo kabuya egai Félix déjà marke aza na boloko soki kabuya balongoli ye Félix atikeli ye moko bino bocomprendre je wana te bino nde boya na peuple bobunda etumba ya libération bobunda etumba ya bosomi kabuya ye mema biso na UDPS. Bonjour, bonsoir, c'est bien moi le grand dinosaure. Naye lelo le 16 octobre 2024 pour nous rappeler chef de l'État Fachi Beton Mkwantombolo Momaï. Chef de l'État, Ozalaki na Chine, tu as promis les combattants et combattantes au prometaki bango bosala mobudute bozelata on a kozonga toko trouver solution pour na makambu ya ex CG Kabuya Lunyeka muyibi ya téléphone ya Alexis Mutanda. Chef de l'État ozongi na kati ya Kisasa olobeli makambo yango te bakombata na bakombatante balobi ke non totosi maloba ya mokonzi ya mboka papa alobi bocha kimia totala ndenge papa akozwa décision. Chef de l'État otali lisusu kaka makambo yango mpe te ovoyage lisusu oye awa na États-Unis bana na yo baleki na yo bakombatant et combattante bazeli yo kaka. Chef de l'État ozongi Kinshasa lisusu outi États-Unis ozongi Kinshasa bana na yo bayambi yo lisusu bazeli kaka papa lobaki bocha mobulu te bozela ti na kopesa mot d'ordre ou bien na koloba na kosola na kabuya pour que non apesa lettre à démission. Chef de l'État bauti kokanga ba combattant na biso oyo bakendaki na parlement oyo bakendaki na 11e pour que non bakende ko récupérer oyo eza ya bango bakende ko installer les nouveaux CG oyo aza de obizibo balola oyo baloli Kabuya Lunyeka
babase la kwei na mai. Chef de l'État bakangi kangela bakangi bakombata na bakombatante babeti bango babeti masasi abu portant bakombata oyo yo basalaki ke no yozala au pouvoir lelo oyo balobaki ke no retirer signature lelo bazokangelo bakombatant chef de l'État ozoloba eloko te. Ngai pe en tant que combattant lelo nazoloba en tant que combattant lelo nazoloba te ke no naza communicateur privé ya chef de l'État lelo nazoloba en tant que combattant pour que non bakombata na bakombatante baza na kati ya pasi o nga pe nazoyoka na minute oyo. Chef de l'État lelo oyo nazoyebisa yo bakombata nyonso bazwi décision balobi le 19 bango nyonso bazokende kuna kende po Kabuya kanga bango aboma bango me makila ya bakombata oyo ezokende na se na bao bakufa na bao bakokufa lisusu peut-être chef de l'État ozozeleka no bakombata bakufa basilisa bango po yo ya koloba. Mais kozela teke no makila etanga. Kozela teke no makila etanga po ya koloba ke no botika Kabuya suko kende. Chef de l'État Kabuya leki o makasi te. Ba seje nyonso bakendaki oyo balekaki Kabuya na makasi te. Pourquoi bango batosaki? Mais oyo azotosa te po na nini? C'est que chef de l'État yonde mutu ozana Kabuya na maboko yonde mutu ozo soutenir Kabuya parce que tozo ndima siko ke no makamu nyonso Kabuya azoloba ke no chef de l'État nano alembi ngai te naza na maboko na ye oyo nyonso ngai nazosala eza sur instruction ya chef de l'État ngai le grand dinosaure communicateur na yo na minute oyo nazoloba en tant que combattant nazoloba en tant que communicateur te nazondima yango ke no eza ya solo. Chef de l'État je vous dis que non bakombatant na bakombatante bakongole balembi Kabuya na façon nyonso nini esilaka te nini esilaka te. Na shamfula kulu batuba muto chikemu umwanga na kakulu me Kabuya wakuishi ni tu mama Kabuya watabeshi mpofu ka chef de l'État batu bakomi ko bima batu bakomi ko sanza yo na minoko na bango batu balembi bakoma loba di n'importe quoi batu bakomi ko finga famille ya Tshisekedi ya papa Etienne batu bakomi ko finga Valère ya mama Marthe bakomi ko finga famille mobimba ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Chef de l'État fongola munoko na yo loba en tant que papa garant de la nation bokonzi ozwi yango na IDPS base oyo ozo négliger lelo base oyo nde esalaki no lelo okoma bisika ozali banégligaka base te lelo ngai mpe nazwi courage ya kolobela yo chef de l'État bisika ozali yebisa Kabuya a démissionné apres son lettre à démission. Kozela teke non makila etanga po ya kotela makoyebisa batu non vous voyez to ya koloba teke non si je savais te ezala trop tard te po ba combattant baza décisif IDPS eza ya baluba te IDPS eza ya bakasayen te IDPS eza ya tous les 26 provinces IDPS eza ya bikolo nyonso batu oyo basalaka IDPS ba fondateur ya IDPS bazolela na mabele bazolela makambo ezolekana na kati ya IDPS eza yango te yo nde mutu oza na liloba ya koloba biso tosali nyonso ya kosala bopekisi biso bofinga susu Kabuya te bonoba le président Félix a honoré Mwasi Oyo Mama Judith Kamere avec 126 députés basali réunion comment va restituer Constant Mutamba. Le choix est clair. Entre Maman Judith et Constant Mutamba, le choix est clair. Ils ont choisi Constant Mutamba. Assemblée nationale, en cas où balingaki mameka to encercler Assemblée nationale. Député Tamoro ta kota l'Assemblée nationale. Député Moukouté. Dans la cadre, soi-disant cadre IDPS. Premier ministre, Bazaki n'a réunion à la caméra. A intoxiqué des magistrats. Maman, donc quand c'est qui est au yé pour la volonté du peuple, mais yo aucun assima yaba. Les ennemis de la RDC. Itandumba.
Kamero Gamude Gigi Tawe. Les ennemis de la RDC. Maman Judith, Premier ministre. En complicité. Et d'ailleurs, Teddy Luamba Oya hydraulique. Nanya me maquillé. Naïde PC M. Roger. Roger a même lié Kabouya. Va corrompre Kabouya. Il y a des postes de ministres. Oyo Kabouya a écarté tous les cadres de l'IDPS. Azombongo Libanda et pas Batiapé perdu. Yazouno! Kada le lo Batiapé perdu. Bandeko Boyoki Voice pe Boyoki IDPS gangi elobi ete entre Constant Moutamba nage maman Judith le choix est clair ba bengrande Judith pambate ezali ko mondongo kuna esengeli entre Constant na ngambo ya IDPS na maman Judith moko na bango akwea kasi Vital Kamerhe o azali bongo mokonzi la kati ya ensemble ya lobi esengeli ba kwesa Constant po ete Judith azali pe mwana ya mama kasi Constant de IDPS de etomboli ya mobile moko boki bande kwa IDPS balobi bongo parti politique ya lolenge oyo ba mama ya moto mojali mosima mitebo tshela ya motema ke ekosauver kongo na mikolo mezali koya bande konanga Big Daniel Ngenda na mboka ya ngambo continent Angleterre mboka ya Clovis na Mutunga. Est-ce que vous allez vraiment serrer certain parti à IDPS et que vous la biso eloko ya mutuya na nzela ya mona mboka Félix Antoine Tshilombo te bande kwa IDPS va comprendre si ko po ba se détacher pe ba kwesa pouvoir na bango moko ndenge ba uta ekolo ba pela la kisaki bino balobi eko toucher na pouvoir na bango moko parce que bango ba yebi bisiko ba telemeli bazali ko linga la nzela ya Kabuya siko lokola Kabuya ko lomana ete bande kwa IDPS bamba te Kabuya nde azali Félix Antoine Tshilombo Kabuya azali moko ya secret ya Félix et moko ya secret ya maman. Alors maman ko linga susa ko isa batula ete po ete ba sentiment ya koyoka kabino ndeza lipe ko boma Félix Antoine Tshilombo. Siko bino moko ta mboko telema. Ta mbozo sola bozo kanzani. Ta on a yebisaki bloqué ba ko livrer bino. Bokanisa ki nazo ko sabino na yebisaki bino ya solo lelo bomoni yango. Alors boya bobunde tumba ya libération. Notre pays est occupé. Ce qui bozali ko bossa na vraiment tina ya occupation ya mboka la biso ngai ekokamwisa ngai partout ba congolais bozali vraiment maman na jeune na Suisse maman de la Suisse maman Samuel Mabolongo toujours maman missionnaire na plus fondé la mboka nita babe faut que mtobe bakoka lumba maman lango deti wa est-ce que penza ba peuple congolais o baza sérieux ba yebi histoire mboka la bamote combien de fois océan azongi c'est la binotina ya itumba depuis époque coloniale tikino lelo. Nous sommes toujours un pays sous l'indépendance. Nous ne sommes pas pays indépendants. Hein? Nous sommes pays dépendants. Nous dépendons des autres. Nous sommes en train de dépendre des autres. Notre pays est occupé jusqu'au preuve du contraire. Bazali ko pesa biso ba konze alo lenge la bango. Pour bango ba torturer biso. Tozali ko loba to panzi poke to pesi tozo ba problème sérieux. Mais bino moko de bozo linga ko lokate. Ah bande ko la ngai Félix Antoine Tshilombo. Tobenga e kombonini Allemagne d'Afrique Félix qui promet Kabuya yambola tchana mvula et denga no la région som selanga garçon alobaka la Félix a parlé du peuple jeune wana tchelanga ta morceau ya maloba na etita alobaka la bandeko ni ba jeune bolo ba que ça ne va pas peuple beau comprendre que il faut ba jeune bo telema parce que na maloba ona zom selebino ezali maloba obolo balelo ça ne va pas parce que ça ne va pas dans notre pays et loko moko malonge ko sala matepe ko tikala ko sala mate kabuya tshela ngano. Donc je veux aborder dans le même sens que ma consoeur qui a quitté ici. Vous nous aviez promis de créer une classe des millionnaires congolais. Cela n'est possible qu'au travers la promotion de l'entrepreneuriat. Mais il se fait que de chiffres que nous avons, parce que moi-même je suis entrepreneur et acteur, la sous-traitance aujourd'hui au Congo, c'est une affaire de 7 milliards de dollars l'an. S'il vous plaît, je répète, 7 milliards de dollars l'an. Mais ce n'est pas normal, Monsieur le Président. La sous-traitance congolaise fabrique chaque jour un millionnaire sud-africain, un millionnaire chinois, un millionnaire australien, un millionnaire français. Et j'aimerais que les jeunes disent ici, ce n'est pas normal. Monsieur le Président,
Pourquoi? Parce que ces Moko, Zilgin, Sikomine, Ivanoé ont décidé de ne pas respecter la 17/001 de février 2017. Ils ne respectent pas nos lois. Ce sont des partenaires. Ils viennent. Bolandi penza la bokebi. Assalamu alaikum mama ja wala ba misemana nga bona South Africa la mboka ya kilopinga na na lopinga gi merveille kitoko pe papa la mama bande kolanga bosa mboni na chaîne na bino toza koloba boye pamba te il faut tout se pomone peu importe ba santé la biso Nzambe alors les kaka la kozala kisi na biso parce que le lenge mboka ezo kende yango te bande kolanga botala ben sandi oyo vula esalaki kabuya avula. Mon image. Donc, Bourgmestre kuta auto le kaka siko na tant na commune na moni alongo. Image ya moi. Donc quartier pena de bandade bat bazo lela. Vite soki RDC. Ça c'est la RDC. Je vous présente la RDC. Mbokeleng. Qu'est-ce? À côté, palais du peuple. La centre-ville. Oh, c'est la centre-ville. Palais du peuple. Eh, Kabassé les quoi la maille? RDC. Eh, en tout cas. Ça c'est la RDC, le République démocratique du Congo. Bon moni béronsion. Bon moni ndenge courant et katani singe boki la kacha mai. Il y a eu de morts, mais bakotika la koyebisa statistique ba morté. Ba ndako lolenge buka ndenge lolenge biloko ko monde. Ba bis ezali ko dinda. Siko boye bisanga gouverneure sala keloko. Tant que tu es sabilo que mboko ezabie te muto azoya ko sabilo que mboko ezabie bo beta kaye parce que mboko ezabie ngola mvula kaka ya mokolo moko soki elandani mibale elandani misatu elandani une semaine boye bisangai Congo ekozala wapi pour Congo partout ba miyibi o ba tongi partout nde bomoni ba kuya kuyo ba ya ba conseiller ba nani ba construire de souci na bango ezali Kabila ndenga tonga kingakati ndenga tongi la ba Congo central. Kabila était président de la République. Quand même l'époque là y est ma benne ezali tuerie assassinat pour la nini biso to pesa ke maboko mais lui il nous a trahi ya ko pesa biso liati ke la biso Martin Fayulu na biso ya ke ko tike la peuple congolais Félix Antoine Tshilombo ya ngoto ko sepela kala été parce que azali kaka soifé de pouvoir pour bango balingi ba konzambo kala biso lokoza la mienne mais soka tika ta Martin Fayulu libre ça la ta musala na ye peu importe souffrance ça va ta Martin Fayulu on nga ko katé mais 5 à 6e année ba balingi bazala quand même bien. Si ko ba nouveau riche ba ya ko botama o ba kuya kuyo ba uta poto o bazalaka la misala te bilo moko boyebi bango ndenge batongi en désordre kasi yango netufuma ya mabelete sikoyo cadastre ezala mosala ekosala te bakambila biso po ete basala mosala malamu basalaki buka ya konyokola petit peuple po bango bazwa bisika na bapesa bamakambu la bango babandé ko buka po bango babongisa bisiko ba mama na bango bazalaka na ba makamu la bango et non ko tenir compte que tant tozo buka pe tozali ko bebisa lotissement ya ba chaque réel yango tozali ko senga na bakambi o botali bakambo etali ba quartier ba commune boyebi yango lolenge ni salamaka boyebi yango la ba espace nango na makambo nango nyoso
Pourquoi pas qu'on sensibiliser ba bourgmestre? Il y a chaque commune, qu'on benga ba chef de riz, qu'on benga ba chef. Botalisi bango pe na simalango bo bengi bakolo lopango. Bo bandi ko talisa bango malembe. Chaque commune ndenge zalaki. Après boya ko buka la ndenga solo parce que ko tonga batongi en désordre. Ba ebite ke belge tanga tonga ka bamboka oyo atonga ka yango la sens que na espace nango pe na talango. Eza na ba commune c'est ko kisi ba 80 ans. Ba commune wala eza à refaire. Alors banda ko le sengeli bobongisa tango mutu na mutazo zo mbongo na yeto ateki esika la ye mutu aye ko tonga tongi betage na ndenge na ye azo tonga la ba norme te. Mabele ezali étouffé. Vous la soki ye ezali kokota et débordé pour mabele la biso pesa marquage. Ande kolangai. Pona nini te mutu na mutu lesiko akoti azala quand même na domaine na ye na moi notion. Po ayeba ko sala ngo malamu mais bilo bozali nde ko futa bato. Bocheli batu ba bourgmestre o ayebi na ye makamba commune wana te, ayebi na ye commune wana te, ayebi na ye pe place ko bandiala ko suka te saka bokabeli liambongo pozali kuya oyo toyeba na kila yo. Ozali pire petit ya Kingandi, ozali pire petit ya mama, ozali pire petit ya boy. Nde bosu bopesi bango maboko tala lelo bisika to komi. Mais bo banza te, biso to kozoka bokonzi. To ko travailler pour la mboka la biso. Ba nouveau riche nyo sala banda ko boyo ko buka la parce que faut commune à commune ba tonga yango selo ba norme ya commune ba tala mabele ba yebe ko supporter combien de maisons ba yebe lo lingeli ba ko sala yango pe batu ba fanda malamu lelo tout commune et koma ko zinda mapango bateki 4 5 place ko bimisa mai ezate mai ya zongo ezako bimela batu la balabala minganga bazali na bango na kati ya grève bande ko langai kaka ndenge tobela kaboye ba congolais pe bali koyoka na ngambo pe ba congolais ba telemaki pona kokende koganga na tina ya bokangami ya bande ko la biso o bakanga bango ba politiciens musolo ko ba Mike Mukebai bokangi bango sans cause poka katombola ki mongongo lokola prison ezali ya bato yango bango pe bakile ko tombola mongongo pola boposa bazali ebele balela ki la tina ya Jacques Ndala kabo ya tina biso video baby ana les autres qui vont poser ma belle nini ah baby non dis que Jacques Ndala somo asalini basalini ba violende ni wapi likaba minene boy sous Félix Tshisekedi nazo ka chaîne de poule nazo ka chaîne de poule j'ai mal va violer Jacques Ndala oh parce que ça la Nzambe vous Félix Tshisekedi le président de la République demande à Bosoto ya boy na ministre Mutamba baki defa boy Mutamba est-ce que ça la est-ce que les autres là ba moi il y a un aide de miap ne ba ko sala batu donc Jacques Ndala nenga za bongo moye za te torturé sodomisé awa ba kufanda te na ko kufanda te na tuni Jacques Ndala ko kufanda te pona nini alobi boye ba viola kinga na ane na tuni yo mobali ba viola ndenge nini ba viola kuna mais siko ba yimo ba boyo siko ko sa nini ah bido no so on va porter plainte on va porter plainte. Merci beaucoup mon mboka. Merci beaucoup chers abonnés à qui l'actualité ndenge bozo ko mona penza ba yimboka ba yo opposa ba ye penza ko marcher awa pona ko ba yeto ko libérer ba prisonniers politiques o ba kangami vraiment ndenge bozo ko na ba basali bébé awa bozo la penza connecté branché bozo la penza décidé et bitu mo so ya nini yango ina mo ba benda diable vraiment bande ko langai tozali ko kena biso na suka po tozali ko sensibiliser tozali ka kobela bakongo bani ete boye bake ezali nde likamba mabele ezali likambo ya jalousie te MT ezali nde likamba mabele baza ko boma ba congolais matin midi soir baza ko yiba mboka na biso tongo midi pokwa bazali ko démorceler Congo ndenge bolobaka lokota ya français alors to ko tika bote la chabienne maman sociale to ko tika boete ata mokolo moko te Charlie Chobombo kende boye
Valérie Nanga Petro, Tokoki Kotika Katembo Kekende. Et c'est tout Congolais. Maman Eugénie Zimanga, Maman Bonheur, Bissika Bozali, Maman Sidouni, Maman Vava, Chantal Tambila, ma jolie qui est dans le Canada. Partout, Bozali, papa le frère de Maman Clarisse, Maman Célestine, Papa Michael. Il faut vous sensibiliser, vous la pongité. To comme une phase où il faut moutonio soit yeba. Oui, il y a des Congolais ignorants. Tant que vous avez ça va longa kuna. Eh longa te parce qu'il y a bien été. Vous faites mon été. Ayebité. Soka yeba qui utilité à Congo. Que ça mboka na ye. Et ça pays riche na ba potentialité au Congo ça na mo mitokolo ba longa te. Parce que aujourd'hui là si Bolandi est un garçon on a parlé de Pepe Tangolo Bela Félix. Il y a des millionnaires chinois. Oh ba komi ba millionnaires na mboka na biso. Boyebi que na Nigeria za na ville moko ba tia yango Congo zoba. Zaïre à l'époque. Pour la nini mbongo ya Zaïre de tonga ville wana. Mbongo ya Congo la biso etongi bisike belé. Un Nigeria zo uta bobola mais ye awa comme mbongo. Tout ça parce que Congo a de l'argent. Mais un Congolais a quoi que ne wapi azongi kaka ndenge wana parce que Congolais la matière na ye amolande na melaka na sapaka na sakaba momi ba komisaka nga wana vie ya Congolais partout où ya les kaka. Okuta bango na ba débat ya buzoba. Attends les réseaux sociaux, beaucoup de gens qui débat à Boussoba. De façon réfléchir que nous avons un sérieux problème de notre nation. Il y a un bon calabiso. Tant qu'on a que nous la France, la France est à danser. Bah oh bah yate barata paradis. Mais toi vous avez le paradis? Est-ce qu'un Congolais de la RDC a quoi que comme ça mboka musu paradis? Mboka où ils ont ba minerai ya kitoko lolenge wana. Mboka où ils ont une richesse immense. Tala ba mbiso yobota la maina biso mais tous la bateau de pêche. Kabi Félix a fait 6 ans. Sans bateau de pêche. Malobagno sur le bac à la bisoka à boabou. Je ferai ceci, je ferai nakosala, nakosala. A sali ataki maman c'était à s'enrichir car yena limota la et l'eau comme la moi salemso. Na bantourage na oya memaki. O basaki redevable babane ko kabile pantalon chemise bangola nda kabile bon. Mais na mboka sali l'eau côté. Nyoso ya mboka tikalika kama beko le katata on kabila zalaki. Donc le lot ko fêter la $31. Et puis tu as fêté la massacre et bête à côté de la Bakani Kinshasa. Tant que vous avez revers. Alors, bon, l'homme est tombé à Kobunda. Boza la ini. Unité, c'est notre force. Tous à la ini, pour toi, Bakokende. Ba étudier pe balala kité, bango anape, ba simba ki ya bango bendele. Balobi komi tango ya ko venger pour Congo et ça est kolanga na sukisi nanga awa pour la kobela bino na biso que santé za malamu te tozali ko sensibiliser ko conscientiser to ko sola lobi ka mama Elba Zaiba to lobaki na o lobaki ko ko komisa tu lobote 15%. Mais bino lokola bolingi na bilo mbongo tela de le ba ridiculiser yo de modèle ba ko benga na o ko soka le sous poste te na Congo. Pourquoi? Parce que olinga ki te olia o ya malonga oza mama o bato ebele ba komisa komba na o bato ebele y compris nga moko océan na zolo babol soki lelo lazo ki makase ezalaki pour la kozo lokola modèle. Mais tala lelo humiliation o bazo sala yo tala lelo lolenge oyo ba yokani po ba humilier yo parce que bino boyoka kate boza déjà la ba moyen boza déjà la ba mbongo na bilo. Pourquoi ko kotaka la biloko oyo ezangi tina boko mona lobi comment baza ko humilier mama Eve Bazaiba, comment baza ko fingaye, comment baza ko lobela. Pourquoi ba kimi etumba ya ba valeur o bazala ki nango ba ke pourquoi ka bilo batambongo bozo décevoir Congo? Pourquoi ka bilo bato bozwa bolingi ka bino nde bozwaka? Est-ce boko ino ko vanda te bo sunga mboka na bilo na ndenga bien bongo ba ya ko pesa bino? En tout cas bandiko la ngai ya nikota mutunga musala ya Congo eza musala ya batu nyoso kita mutunga tuka boko talikamba moto bunda moi la mère de Brune en Autriche zamba za bino bolemba te papa Michael Lamuka yo ndo za cerveau océan de la presse congolaise kola la kate sali mikolo bele la bengo ta tuka fola benga to tele ba mama to se conscientiser lokola ba mama missionnaire to bunde tumba wana bande kola ngai Guillaume Ngangulao Congo eza ya bino na Belgique Jijo Dimba ba pour remettre Angola le bondi à botard de bono taire mais ce comme la maman d'Angola la mokiteno Florence Matondo Bino Mungu baba botele ba boza la Portugal ba congolais boza partout Zamba ko sunga pso to kotambola South Africa il faut to sensibiliser to mobiliser c'est bela ba congolais ba éviter
bazokosa bilo changement mobeko likonzo c'est l'article 51 c'est l'article 71 bondima yango te bango bakoti kaka na article voilà bakotika pe kongo kala article voilà alors to ko changer mobeko likonzi te il faut vraie élection et ça la malamboka la biso il faut to zongi sa Congo la biso zonga mobimba il faut to bunda contre le Rwanda Congo pose la kimia il faut guerre et ça la malamboka la biso alors bino tout partout bozalo bolingaka Congo to se préparer pour l'article 64 to se préparer pour l'article 63 to sauvegarder patrimoine la biso les Congolais ne sont pas des lâches ba Congolais bazali bato akosala ba Congolais Brazzaville baleli kabuya zoti la vidéo la suka atini vidéo wala biso peto kotika koloba te bino bandeko oyo boko boyisa bandeko po ba aider baninga mosusu comment voulez-vous osengi ndeko aide amemelo biloko la mboka yo tie biloko mabe ozolukani na via ndeko na wala voilà musala mabe one photo de nosaka yango yango ngai oseyandiki la zalakawa na buya ka eloko ya muto te soko tindelinga mais tozali koloba pe bozala ka pe bato akosungaka kabuya parce que tant tozali ko présenter ka ba biloko la bino boye bakake balukaka bato chaîne boye bakake kabuya pe na ngai to connaître ka ba biloko mususu yango mono ko tinda pe vidéo no to chete ko mona yango na lolenga mabete parce que biso pe photo mi batela soki to mi bateli te lelo molobeli pe ya boya ko yate mosali pe lokola kabuya l'homme puissant kozala te alors photo mi batela parce que tozala besoin de soutien mais bato belé o to yokala ki la bango tala garçon bato mardoché maboko auta ko mo central tia yabwe et comment les charge la biso to comme koluka mo eto zone c'est parce que bato batinda ko to zo bato tant to zo bato bayeba kala bango te ko répondre na makambo basenga biso mais bazo luka to sala au-delà bazo bateke to za bato oyo mokili na biso ya Congo oyo Félix azali nde ko neutraliser biso ko kangaka biso bato la bazali ko luka biso ba bonga biso mais bango saka bokende bosala mais boyeba kateke bato la lobby bazapela ba famille de ba famille pe bazotela ba même munoko zali ya kotinda mais akosoto bibo pesa mbongo wala to ko miyibi soto bibo sunga biso wala to ko mbata lokuta mais pour la kotinda botinda kasiko bato ngaba kele ko saila bilo po yo vana na bana o lia bien bato la ndeba kele ko kufela yo mboke za ya biso lo se photo bunda biso tout il faut la pato la maboko la biso kota parce que tant au Congo ko koma meilleur bana na oba koya batala mboka na baona ndenga bien babela te bana na oba koya bafanda bien ba menacer bango te makambo kozala bien alors etumba la tango yo soko ko bunda ngote ba oba zo bunda soutenir bango au lieu au finga ka bango au lieu au critiquer ka bango bo s'abonner massivement à Wandi la base d'Asokesi. Merci la Kabouya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci la Pape Dieu, directeur recherche stratégique, Maman Dangola, la Mokiteno, Florence Anatonomido, Zambe a Batelabino, Denda Bayoko, Landoyo, Pessonac, Kanzambe a Pambolabino, Personnam Sango Mokondi, Pareil Beniso Babiso, la patrouille, la mort, nous vaincrons, la peur doit quitter nos esprits. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Des Congolais. Ils envoient des colis, ils mettent la drogue. Hein? Heureusement, on a eu la présence d'esprit. Dans cette, il voulait envoyer un jeu vidéo. C'est la 6, ouais. Il devait envoyer le jeu vidéo là. C'était là. Vous voyez les Congolais comment ils sont? Congo Brazzaville, pas RDC. Ça c'est pas caché. Ça c'est pas caché. Ça c'est la méchanceté. Hein? Vous voyez les Congolais comment ils sont? Les Congolais de Brazzaville. Là nous sommes au Maroc. Hein? On devrait, c'est-à-dire c'est un piège ça. C'est-à-dire c'est un compatriote qui nous a demandé d'amener les jeux vidéo là. Les jeux vidéo, ils sont là. L'autre jeu est là. Ça, c'est hein? Regarde, vous voyez? Et heureusement, on a eu la présence d'esprit d'ouvrir à l'intérieur pour regarder. Et on voit la drogue. Voilà, la drogue. Ça, vous voyez? C'est les chiens qui allouent. Hein? Ils l'ont comme vous ça. Voyez? Et partir avec, Bimsambeli. Partir avec, non. Vous voyez les Congolais, comment ils sont méchants. Vous voyez les Congolais, comment ils sont méchants. Non, je ne prends plus rien. Non. Regardez, ça c'est la drogue. Ah. Vous voyez, hein, les Congolais, comment ils sont. Ça dit, quel est le niveau de méchanceté. On vient, on se dit, bah écoute, ah non, tozana bandeko na mboka, to aider. Non, j'emmène rien. Vous voyez ça là? Hein? Il dit non, amène-nous les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, il y a la drogue. Oh Seigneur. C'est moi qui ai amené un tournevis pour ouvrir. Parce que j'ai vu bizarre qu'il est
Sur les plaies, Hein? il y a des trucs. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Non, on va voir la drogue qui est là. Ah. Comme ça Pour que les, hein? On voit sur les réseaux sociaux et tout. Vous voyez, ça c'est un Congolais qui voulait mettre l'autre dans la merde. Mais celui-là, il faut le dénoncer. Oui. Il faut le dénoncer. Bon, on va appeler la police marocaine pour qu'on l'arrête. Mais c'est pas normal, ça. Hein? Voilà un peu. On a pris un colis d'une personne. Regardez tous les types de drogue qu'il a mis. Regarde. Il veut amener la drogue à Brazzaville. Mais déjà, à Brazzaville, les gens sont... Moi, je veux prendre ta chou. Non, mais écoute, montre-nous la drogue. Non, mais c'est pas... Regarde, vous voyez? Vous voyez la drogue? La drogue. Hein? Regarde. C'est ce qu'il voulait envoyer à Brazza. Hein? Brazzaville a déjà des problèmes. Vous voulez envoyer la drogue à Brazza. Hein? Mais c'est pas possible. Oh! Ah, les Congolais. Regarde. Regardez. Vous voyez comment les Congolais sont? Maintenant, même si quelqu'un a des bonnes intentions, regardez, ça sort la chiche. Vous voyez?